sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino Petika ete kimia nzombe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois la babonye na biso ya Océan du Congo pambate bozali bongo ko s'abonner massivement na chaîne na bino Libération. Merci pe la bilo bato vraiment o bozali ko partager l'émission, ko liker, ko tala yango du début jusqu'à la fin. Vraiment que Dieu vous bénisse. En tout cas bande ko langai ne tumbala biso na chaîne ya Libération. Bino no sobocha kama bolongo la sepo ete nzambe ameka pe ko pesa biso espace. Tozo kata moke o baninga bazwaka po e bape nako sunga biso pambate ko senga to pe ko lobambanga pasi mikolo to yalika ya lolombo te pambate na makambo ezali ko komela biso esengeli pe mwa libenga ya moko na biso babundelelo bakamwa lokota ya français pambate lokola to ko tikala kala mangala ndetala ndenge to ko kende bisika oyo longo bani to kende te bandi ko balandi lelo penza to ko loba maimanso bazali ko leka la République démocratique du Congo pe to ko loba nzambe azwa lokumu pambate na banguna babiso lokola bazali ko tika biso mwa ndambo po bilo moko boye biso ke ya libilembo te oyo boko linga kotika mboko ekolo Congo te botala mokonzi ya Tchade ye wana lobaki na makasi to la bopete akozwa mai ya biso kasi ba signer ba contrat ba bango Félix Tshilombo Andimi kasi lelo bomoni ete azali penza lisusu te na bomoi ezali esengo te kasi to ali koloba yako na ba Tchadien mais to ali kotalisa ndete likambo ya Congo botika kokota yango po nzambe atelemi na kati ya ekolo kaka soki mwana Congo moko miebi alors ekosala biso pe pasi pe mato ko chingola yango awa na lolenge balobi mokolo ya mitano tope mokolo mwa vendredi ndenge bolobaka na lokota ya français balobi bongo ekozala journée morte oyo wapi bato bakosala te na tina ete Félix Tshilombo alobi bongo na Congo tole la président Tchad est-ce que ezali makama longo bani tokoyoka yango awa pe bilo moko bokopesa biyano pambate bikela mubia Congo o ezali kokufa tongo midi pokwa kaka lolenge na koyisa biloko accident esalami 12 morts maintenant tozoli bango mokolo ya kokufa ya kovandela bango kimia te na est n'en parlons même pas na Congo central na Équateur na Kasai occidental oriental na nili Kikwit Bandundu kende kuna Ilebo Nyoki bisika de sola bato ba kokufa mais toko zola bango mokolote akolela bango mais bakambia bapaya nde Congo esengelele la kabango na ebite tango musée Laurent Désiré Kabila kufaka ekolo nini ya baindo to ya mindele o ezwaka ta mokolo moko pona kolela musée akufaka la fonction na ebite ata ko Mobutu sese ko kukumbwedu wazabanga o abikisa mikili nyonso ya mendele pe ya baindo est-ce que bazola ka eta bokolo moko pola ko kanisa ye e bongo biso ba congolais to komi boye boni ndetala to ko sola yango awa vraiment na kedaki bongo na bokundoli ya ndeko langai oyo biso leso to sepela kala kombala ye bandeko oyo biso nyonso to benga naki koloba kasi nalobaki mwana mboka yaka ole kalone tando eke bandeko ya mbola présenter ndeko la biso bolingo bolingaka biso ezala kaka te mawa to ebi ete boza ko souffrir ya solo misala mike mikangami likolo ya maladi o ezangi tina na losele misala mike bato mike bafana bandako ba misusu bakomi ata ko kele ko bundala kala mosala o ya lingate kasi vaccin pe yangwana etomboki olingi mosala vaccin olingo tambola vaccin bakomi ko kele ko kwensaka bato bipai na bipai mais matondo mingi na bamboka ya Amerika oyo bango moko bali na bangambo pe ya baloki kasi bayike bako telemela yango toko mona suka ya likambo yango ekomi pe to kosola yango awa kasi ndeko la biso junior mama papa oyo bengaki yo lelo tozali na ye junior mboma biso o tozali na ye bandeko likambo malamu ezali nini tosunga junior mboma tolinga te baboma ye likambo wana litamboli ba machete totiki yango na ba commissariat ememami pe na parti politique kasi boyebi ete makambo ni malekelaka biso nyonso ezalaka ya koloba te yo na ngai oyo sepelaka na junior mboma benga 500 ngala nazala bandeko langa mosusu akoki kotiaka motu na likambo pe se solution kasi bango baevraka la bango dans l'ombre bosunga mona mobali oyo
azwe sika longwana lelo akote le malisu te ko sala mosala pona nini ami bangisi to ali bongo la junior mboma oyo bino so boyebike mobundele kolo Congo oyo asela ka président Eli Chipoi bato bolinga ka président Eli bino bolinga ka président Eli po bo déstabiliser ka makamba bato mususu bokosi la ko ba président Eli esengeli bo sunga ka bato ba ko bunda pembeli ba président Eli esengeli bo sunga ka pe bato ba ko bunda po la Congo pour être tombé à Congo Eli à président Eli te mais na lobby na bino bato bolinga ka président Eli Martin Fayulu Madidi oto ko mona bino boko tweeter boko sala moko ya mobundeli o asala président Eli Chipoi yeyo junior mboma bobenga yenano po asa insécurité akokota ndako la passe mikolo oyo ngande mutu na ko bomba ye yango leo na bakile la bimisira miso bato pamba te ngai pe na kaka litengu bisika to ko bomba ba yeko simba te na matanga mama kulutulanga na ko tika ekula te po ya likula pe la kata kama butu bongo soki bato bayina ke bali wala ngamo ko la teki ndekolanga yo to ali na epoto sola makama mboka abimisira biso ba vérité alo baboni boni lekaki na simana yango ko sepela kaka te junior mobundeli iyo bongo te ne sengolao tinda mwa eloko ekosala junior malamu mboma mobundeli malamu mwana mboka mama aussi yande la presse boni santé atako kima to alina we longo kastolobi lelo nanu to bima po ete to loba nanu ese bitumba oyo yo cese le fait na ndenge ba ko beta pe santé pe ko kende mwana mboka Kongo ko lia biso nzoto la mungai yavana banda makamunangana na koyembela bango nzima Itumba ya Congo c'est les faisalités. Alléluia. Itumba ya Congo c'est les faisalités. Bitumba oyo c'est les faisalités. Bitumba oyo c'est les faisalités. Yemba. Bitumba ya Congo c'est les faisalités. Yemba. Bitumba na Fayulu c'est les faisalités. Bitumba oyo c'est les faisalités. Bitumba oyo c'est les faisalités. Talandenge yo bomi mboka Chilombo talandenge yo bomi mboka talandenge yo teki Congo oh lelo yo Chilombo yo talandenge yo bomi mboka talandenge yo teki Congo oh talandenge yo teki Congo o talandenge yo teki Congo o talandenge yo teki Congo o yo lelo o Chilombo yo talandenge yo bomi mboka mwana mboka bien que ba combat bien que ba attaque bien que ba menace mais Nzambe azobatela toza toujours na combat toza kobunda mukolo mwa mardi mulekaki na banza mutaliboso na pesa kisi nezalaki yo 2h du matin 2h13 minutes nazalaki menacé à mort na bandeko na biso ya IDPS oyo bakotelaki ngai na nombre 11 personnes et puis bango 11 basaki à machette bakotelaki ngai mais lokola Nzambe oyo tozobondela lalaka te nazalaki libanda soki ya solo make nazaka na kati ya ndaku lelombele lisolo mususu nazalaki libanda wana lokola lupango eza munene comme d'habitude 0h nyonso nazalaka libanda mpona koyeba makambo mabe eza koleka na kati ya mboka soki kaka 4h juste beti nazongi nakei kolala pongi bango bakanisaki nga deja naza na ndaku bayeba ye kokota bakotaki mbala moko bakobeta porte tango bakobeta porte po bakota bavitrine ya porte epanzanaki nyonso molimo na Nzambe etombolaki nga mbala moko ebimisi ngai libanda nabandi kobelela na kokima bandeko ya quartier batie mpe makelele tango ba policier ba yoki ke non ekomi siko makasi bakomi kobeta babal na musika ebangaki bandeko batikeli nga 4 machette wana bango bakei na zuri chette moko na kei kopesa ba policier moko na pesa ngo na parti politique na biso mibale naza nango na maboko nanga tilelo ndenge nazolo baboyi après 2 jours passés ba yekotikela nga lettre balobi même si obiki babiki si yo meye babie ke yo na biso tozali souci na biso ezali kaka yo okufa nalobaki na bango eza bitumba mabele na yibi eloko mutu te na sengi chilo mombongo te na ke kokota na gouvernement union salite te mais na kobundela mboka po bakoko batikela biso bombengo moso ezali te na kati ya Kongo kaka mabele lokola ezali kamo mabele na kolemba te na kobanga te na kobundaka bitumba yango omoni lelo na lekisu na itande ike po na koyebisa bandeko ke non bien que ba menace mais Nzambe aza kosunga tozali na bomoi. Merci bandeko dangai pinzoli ko salanga la miso pamba te komona mwana elenga lobina za déterminé.
pona kobundela mboka lolenge bino nyonso bolandi na betando eke avocat ya Odombo atelemi alobi tozali kowela bavaleur tozala na bato totondela baprincipe ndeko na nga principe ya peuple congolais kozala nini na ntango oyo esengeli ezala lokola ndeko Junior Mbumba alobi nini alobi ngai mpona bavaleur na baprincipe naza déterminé ya kobundela mboka na nga bandeko na nga bakotela ye akobenga mwana mboka kata sonire koyoka na ngai na panzi voice wana na bakisi maloba me bandeko na ngai bato ya boye toza na bango posa kolimo likolo ya ba valeur moto ateki ba valeur congolais azangi ba principe mwanzala mo moke kanga singala mombembe biso bakokola biso bandai kosala biso bongola linzala abakangi basingala mombembe poani apike crise te andi manzala na tango wana lelo ndenge tokoloba boye nazala mbona mboka tokosola makambo kasi lelo menace ya Israël azoko kango te lelo komi koloba mama Denise est-ce que kwa ya tindela nga jeep pona nini ako banga bakanga ye soki Israël akei ma bakolokote batie boloko boloko ebangisi bango changement de parole bande kolanga etumba la biso eza ya ba valeur Odombo eza ya solo ba interpeller Odombo il est congolais ba interpeller Congo la Rwanda alors ngana yo to déstabiliser te parce que soki bakangi Odombo eza lokwa bakangi Congo eza lokwa deuxième victoire oyo ba Rwandais ba kozwa likolo la biso ba bomi na este ba zwimboke komi ya bango et puis ba komi kokanga ba congolais ndeko soko za congolais ya solo to zaïrois ya solo okondima te nde ba benga biso zaïres de merde okoboya likambo wala yo merde ka mutu lelo koni pozo ke na mboka mutu sans permission zo vanda ozo sala makambo elongo bani te sko mboka la biso komi ya batu mususu mwana mboka tokolobela makambo oyo. Il y a le 24, toyoki milulu ezali pour la bande kolabso ya est. Yo zozo ngoli kambango boni mais mingi tokolobela nanu yo na insécurité ozalango mais lokola poza molobeli pe bobundeli na likambo oya le 24 moi maloba na yo eza lolengeli. Matondo mwana mboka parce que bato belé lo bakolinga bayoka o ngana koloba à propos ya marche le 24. Mais liboso na zona loba na kosenga na bandeko oyo bazala motema bolingo na bandeko o bayebiki ya solo ya bino ndeko Junior Mboma akobundela mboka lelo akomi menacé lelo akomi ennemi ya une groupe de rebelles ya une groupe d'assassins oyo bazolinga te mboka na biso ebonga na sengi na bino soki bokoki ko fongola mitema nayebi ke kuna coronavirus ko beta nayebi yango nayebi toye kokota toye kokuta na contact na bino na tango moko maladi yango bozo kokasu kosunga ezo permettre te na pasi na bino kuna na biso po bosunga biso mais na ba oyo bazana makoki je manque la possibilité de faire une petite déplacement lelo na kimaki na maboko ya mama Océan obomoni lelo ye mutu akobatela na tindenge na saboyi mais azape mutu makoki te makoki eza te kosenga na ngai nazana mwa esika na nga na vanda avanda nakende kopema malamu oyo nasali rappel mutu amutema malamu nasuka nango napesaka nimero na ngai kasi mwana mboka mpona likambo etali marche le 24 oui marche le 24 eza confirmé eza marche nationale marche wana ekosalama na kati ya capitale ya Kinshasa pamba te ekosalama partout dans la République démocratique du Congo. Mais le même vendredi wana Félix Tshilombo pa lobi ezali kimia na Congo po bolela président tchadien na kokota kuna sima na lobi boye mukolo ya le 24 ezali samedi biso toko bima biso banso peuple congolais marche ekosalama na tous les 26 provinces de la République pona kolela elongo na bandeko na biso bazali na Beni bazali na Uvira bazali na Masisi bazali na Djugu bazali na Butembo bisika nyonso oyo makila congolais kotanga lelo mutu aza kokufa na este azali congolais lokolanga nza bongo lelo yo bato bakoboma na este bakotala parti politique te yango tolobi boye marche ya le 24 etali parti politique te ezali marche nationale oyo toza kosala pona ko libérer bandeko na biso na est du pays na biso ekoma na kimia bandeko wana pe bayebaki ya solo toza na kati ya Congo Congo ekoki kotambola te bino na nga musubu akolia boko mela na nga musubu akolela vraiment mama na nga esalinga soni esalinga pasi na motema makasi komona na kati ya Beni bato bakosala marche mutakala
Vraiment. Bappel et bandit, tu l'as qui les lotés, tu l'as qui me connaît poso, de quoi la posa mi solo. Ako la les siko longo banité. Mais na ko bomba ikala mawa. Bappel boze na mo ko la poso. De ko lo bana marche mutakala. Marche na kata beli ko sala mutakala basi ya zemi ba ko tambola na balabala. Ça m'a fait la honte Nathalie posa na lela. Na tout di me bateau basa na pays nini. Est-ce que ceux qui nous ont congolais, to ko ki ko na souci abande ko na biso boité. Ba yibelo ko nani? Ba yibelo ko nani mboka la bango mo minéré ya bango moko. Ba ke ko luka ngambu na pays nini? Oyo ba congolais ba ko koma ba umbu na kati ya mboka na bango. Yango toza déterminé mukolo ya 24. Toko banga suba menace te, toko banga ba tentation te, toko banga ba grimace te. To ndimi to kufa. Lelo soki na kofi. Différence nyeza entre ngai na ndeko za na beni. Tango bakotelanga na butu wana soki souplesse ezala kate banga babomanga ndenge baso bandeko na beni alors siko na kanga mutema ndenge nini yango tolobi boye bandeko na biso nyonso bobengami ba congolais mukolo le 24 tozobima biso banso na balabala toloba stop au massacre à l'est de notre pays tozobanga intimidation te biso tozosala des missions à Congo yo lingaka Congo te zelanga la ezala yo o intimider biso te soit disant gouverneur ezala yo soit disant général ya la police ezala soit disant studio congolais tokotala ki congolais dans les 24 OK voilà toi déterminé maramba qui mais wana tokokimani tokozala déterminé ozala ministre quelque part ozala nani tolobi biso banso les 24 tobima na balabala tolakisa ki congolais na biso pona kokata kokufa bandeko na biso na ngambo est. Mais le jour où on a ndeko langa bache kotole la Tchad kuna pe bato IDPS balobi boko komate na Pongabi siko boko kabula likambo na nboni. IDPS aza république te. IDPS est un parti politique. Mais bako bazo konza on dirait. Yango nazo kindi. IDPS est un parti politique oyo muto aza kokonza. Mama na ngai. Lelo yo soki obetelinga lisolo IDPS na kokamwa. Mboka na biso lelo lipa ekomi 500 francs. Lipa. Yo komona te. Lipa 500 ko intimider ba. Savon le coq ekomi 800 francs. Totuni. Biso tozo somba na 800, IDPS azo somba na 200, to biso tozo somba primoko. Mais bango. Alors ceux qui biso tozo somba primoko, où est le changement? Lelo mama koki kozana bana mitano mine na libota. Lipa 500 francs. Elle est obligée à laisser à déjeuner dans Tongo. Lui, pas moi, 500 francs pour laisser cette personne, ça nous demande 700 francs congolais. Ce que vous miliki. Il y a quoi 3500. Aux miliki. Il y a quoi Makala. Il y a quoi Biloko Wana. Et les autres comme ça, Moutouna Tongo Pamba, 9000 francs pour faire déjeuner dans. Kolia Nanda Nakata Mobimba. Mukolomoko pobola ezo senga bo dépenser $10 ni sala na mboka ezate. Exact. Est-ce que petit yango emela maka? Tie bunga. E komela mate parce que mboka eza na pasi. Mama soki azui moi 5000 azoteka mai oyo ezoteka ma 50 francs. Combien de maboka mai kwa ka 5000. Tobola bilo pe na mai yango so bakuchola mai batobole ba. Mai ngobila boyi. Tout ça c'est pour dire simplement que non, toza na posa ya ba congolais te. Yango tolobi IDPS bazala na pouvoir. Pas dans le pouvoir, ça ne nous concerne pas. Awa biso toko sala makama parti politique awa biso toko déclarer Congo ya ba congolais. OK. C'est que les lorsqu'ils qui dépassent à côté les la marche wana ba congolais. C'est Gaza Rwanda. D'office comme rwandais. OK. Ça y est toko sasana. Alors wana ekokoma ouf ura advienne que pourra. OK. Et puis et cause la guerre moko longue et populaire, on n'aura pas pitié de quelqu'un parce que c'est vous bando ki Congo. Tolobi na bango s'ils sont des Congolais. Mukolo samedi, tozotala qui sont des véritables Congolais, qui ne pas des véritables Congolais. Mais on a ce côté le baquet Adolphe Muzito Fumu pas à makasi parce que celui qui a eu coordination à Panzaramabe à la guerre raison à la Rwanda et puis hier c'est quoi a organisé marche et là on y est aux sala qui la tango ya Fumu pas ya yo yango est certain biso to lingi bongo guerre ezonga la Rwanda ba Rwandais ba kende c'est quoi cela veut dire papa Adolphe Muzito ayebi pe moi bango calcul na bango yake ba banga makambo yo papa Muzito nde azawana liboso na matondo mokonzi na ngai na benyo Muzito lokola mwana mokendi bisa mokonzi ozali premier ministre est comparable au Congo. Ozali premier ministre oyo asala makambo ko kama koleka ba premier ministre nyonso baleka na mboka oyo. Pour le moment premier ministre pour azaki na côté à Kabila. Oui, bon, premier ministre na ye eza différent.
Et là, c'est là que le coordonnateur Adolphe Muzito alungwana palu wana soki okoti na anglais wana na kobetela yo pe mais awa toza na likamusu wana na kozonga nsima mokonzi alamuka le coordonnateur Adolphe Muzito tobenga ye visionnaire ye amonaka na musika tango basali passation de pouvoir le coordonnateur Adolphe Muzito alobaki na biso Tshisekedi aramasaki pouvoir nari tokobenga na ye pe na nzela kambo ebandi tozobima na balabala po bitumbe banda awa tobandi mpo na libération ya Beni tobandi mpo na libération ya Masisi tobandi mpo na libération ya Fizi tobandi mpo na libération ya Djugu ya Uvira bamboka wana kuna nyonso eza na kati ya este soki kimekoti coordonnateur alamuka Adolphe Muzito akopesa biso sous deuxième directive petit à petit tozokende balobi pe mikolo akolata varese moko ya quiconque bakobenge quiconque ayeko ko pico la béton babi quiconque inde béton la ka sportif awa siko comité ya kolakisa que non je suis le sportif bon awa siko comité ya bitumba bon tolobaki na bango que non tokotika logique tolobaki na bako tokotika ki citoyenneté maintenant tozokoma ba guerrier tozokoma ba résistant OK siko ngonga ekoki soki omoni coordonnateur alamuka bravo mon coordonnateur a comme Kolata Varese c'est comme sportif tant bitumba et bandi merci bandeko balandi tikala ebisabilo mfumo mozito mikolo yo azaka ka boye alati teni ya kikonko bomona to bima nango le 24 alobi tozoya ko bétonner pour kikonko soka bimi nani ayebi formule ya kimaka ezaka mystique yango boko mona tolobi boye mbele yali la congolais nyonso muluba muswahili mukongo mungala beto na beto 44 multipartisme Mobutu abomaki yango etumba makasi oyo atikela biso po tozwa indépendance et po tozobunda nini toboyi 24 provinces donc tokozongisa 11 provinces po toyebana likambo ya 24 provinces 26 provinces wana ezali mabe bakati biso biteni na biteni pona toyeba te makambo ezoleka alors tokozonga 11 provinces o Mobutu atikelaki biso li toza nango ebele alors topesa accordo ya lamuka maboko na président eli poto kende liboso mwana mboka toleki le 24 gouvernement ya sama yango asa déposaki yango la parlement yango bazosala étude nango si basilisi yango ekozala vendredi ou samedi toyebi te sikoyo côté la bilo bozolo banini parce que assassin oyo aza na rapport maping ye wana aye kovandela bilo bazali soki si rwandais oyo bazouta penza na Kigali oyo Kagame anome epai ya Chilombo bino siko bomoni yango boni etumbala tokobunda et puis ba député ya lokuta nazo dénoncer yango mona mboka azongisa balobala ye 230 député wana bazoluka katuku bianza oyo Félix alakaki bango tango bakoma la majorité batelemeli gouvernement te mbutu oyo baosala baza pe na peuple te peuple attention la ba député la bilo bazo kosa bino bo soutenir bango te po bazala peuple te problème na bango ezani Chilombo alakaki bango soki boye majorité apesa bango première partie deuxième partie soki gouvernement ebimi loka bamoni majorité la bango jouer rôle siko Chilombo azokoka kopesa bango mbongo te ndo moni bitumba ezali kokoma baboyi gouvernement te bazoluka nde kanyaka na bango ekokisama baza pour peuple te eloko la ngai na beta sete yangwana bo sepela te ko 330 23 18 100 baboyi te bazali la posa ya kanyaka toki mwana mboka j'espère uti kolobango malamu gouvernement ya Samana Tshisekedi Chilombo eza récompense ya Rwanda Chilombo ayebi bien que pouvoir wana yibaki muto salaki makasi wana isa Kagame lokola Kagame a multiplié d'efforts eza bongo Chilombo a récompensé bango lelo yonde tozaboyi batu bakobeta maboko pona gouvernement mais to moni na kata gouvernement wana ministre de la défense rwandais défense lelo tozana problème de sécurité na kata Congo lelo tozana problème ya massacre na kata Congo quand vous et puis muto bozo pesa sa défense les mêmes muto oyo ya pays na ye bazo boma ba congolais yo kamati défense au PCA c'est pour dire simplement que Chilombo n'est pas un congolais na lobakelo kwa na mikolo nyonso Chilombo n'est pas un congolais Chilombo ko sala loko moko te mboka oyo po ke liboso mama na nga na yebisio gouvernement na soke simbi ngai na ko longwa congolais na ko même angolais ça je te dis soki makamwa Chilombo simbi ngai na ko longwa congolais na ko koma angolais soki naza congolais
na yebi pasi ndeko maman Marthe na Angola mais oyebi yango mais balabi maman Marthe libala yakala bala mibale Obandi pardon merci alors Tshilombo na Sama nanu ye Sama wana premier ministre toyebi ete j'espère Hollande makambu yu make koloba nani na omoni yango omoni ke Congo toujours tambola ka na aventure ba déjà Congo baza ba aventurier baza des escrocs baleki na parlement balobi les massacres o ezo sama na kata pays les députés le savent ba député ba yango malamu et puis ba député wana baza na majorité nani soki ba député wana baza majorité à Tshilombo ba kenda kana autorisation nani ngande na zaboyi. Je suis le serviteur de l'ESID. Mon président c'est Martin Fayulu. Ceux qui n'a qu'à consommer le komoko ou ils ont concerné parti et bimi na kachamabe, on ne va pas me condamner. Avant de condamner ngali boso ba condamner nani mon président. Alors les députés tango baso qui consommer massacre wana. Bango bazana ngambo Tshilombo. Nana zo tinda bango. Et puis banda massacre banda kosalama. Tshilombo nous a trompé ici. Alors bi na komi pesa nani makokufa pona este. Mbala moko crash. Alo bakango. Le loyo moninga ke kufa na front. Moninga ke kufa na front na chat alobi bitumbe komi makasi moyen na tikezate alongoli nzambala akamati munduki ake kubunda bakobenga ye héros national ça c'est vrai Tshilombo yo kosa bande kuna biso a este ke na kolinga na mi livrer pona este lelo 3 ans ngoyo Tshilombo na este ko kene mukolo nini Tshilombo ke este mukolo nini okosi biso olobi na kokamata état major na kotina ngo na este 3 ans ngoyo état major na este ko kene mbula nini école pour la bagarre école ngo za kene nini ya formation sur ba soldat école ya militaire na ye bongo lelo koma wapi école militaire ekoma wapi déjà ekoma wapi nyoso wana ezaki flatterie Tshisekedi Tshilombo Antoine akotikala kozala na souci ya peuple ata mokolo moko te parce qu'il n'était pas élu au peuple, parce que Makambouya a salaki ezaki au peuple a limakité, et pourtant, peuple a zonyo kama. Le quoi le peuple a zonyo kama, coller la peuple. Il y a une adage qui nous dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Quand le peuple est en train de pleurer, Makambouya so kelibo sauté. Les lois yonaka ta beni ba ko sala marche mutaka la basi abase mindingi na uchi koloba. Wana eza bila kelima be. Eza bongo. Comment na mwasi na zemi akobima libanda ni. Et puis atamboli na chambre était abimi na boulevard. Azo sala marche pour na passe yo awa osala batindi ba soda ba kere bituma na est ba soda wana bazo ke bituma na est biloko kolia ezo uta Kinshasa ezo le kaparo Rwanda ba Rwanda ba ko pesa ba militaire na biso maman est-ce que vous trouvez ça normal Passia le loyo ba groupe de rebelles ba côté na kata Congo bazo habillé tenia RDC totuni bango milamba wana bazo zilango wapi kasi procédé Kabila pa banda osala tango Musée Laura Désiré Azalaki yango moni MONUSCO a dévoilé secret MONUSCO a lobi yango massacre à est du pays gouvernement congolais yebi yango très bien bon MONUSCO a uti kolobango MONUSCO a lobi botumisa bisote biso moko te gouvernement na bino biso toza batinda mi makambo utaka na gouvernement na bino basoda oyo ba rebelle ba ko uta libanda ba ko ya na kati ya Congo ba ko zwa teni ya Congo ya FARDC bazo zwilango wapi nana ko pesa bango mais c'est votre chef de l'état Tshisekedi est au centre ya makambo wana nyonso Tshisekedi aza tête ya massacre wana nyonso ayebi makambo wana papa Mobutu akima aloba que je suis seko mais Mobutu akima na kilote yo tozana yo alors tolobi boyi tozo tambola poto yeba d'où vient le mal au Congo. Ceux qui m'ont télémeli biso lokola ndenge to lo baboyike non mutwana lelo ba journaliste belé ba pandi sango lokola yo ba komi koloba po bazwa mbongo. Oui. J'ai suivi hier moko azolo ba ke bo pesanga mutuka. Israël a changé maloba prison le bide maman Denise pesanga mutuka. Bozo linga biso stoko mabongo yango na loba ka to bunda to sile sale kambo yo mbokeza la libre. Continue maloba mo mboka. Ba komi donc ba koma koloba aleki na télévision azolo ba po ba benga ye ba pese mbongo. Est-ce que toko servir mboka na mbongo? Vraiment. Toko servir mboka na mbongo te. Bango ba landa mbongo biso to tikal na peuple. Mais suka nango balobake le peuple gagne et gagne toujours. Amen. Toyebi bien que combat ya peuple congolais to kolonga. Bandeko na bangisa junior pambate siko to ko bomba yemo kolala to moni mwa bato mabe ba komi ko défiler tango ba ko ka mongongo na biso mais yeba ke biso to ko bangelo côté pambate to ko lobela mboka Congo. Yo soko moni ko saka mobali ya nguya to
policier to soldat malamu kende siko na beni kende kobunda pour que conseil l'épisode défilé tétan biso to kosala mosala biso ya litoloba article 23 ya mobeko likondi liberté d'expression article 24 mobeko likondi bokosala biso eloko te nous avons le droit ya kobundela mboka na biso bandeko tozokoma na suka pamba te moi esengeli pe moi otali ozongi sima mwana mboka pe ala mwa makambo ebele ngai pe mwa makambo ebele esengeli tosuka to meka kosukisa mwa émission awa nini to mibale misato kozala nango ya koloba mpona pe omibatela ndeko matondo eloko na koloba liboso napesi bandeko na biso banso mbote oyo baza kolanda biso pe baza ko soutenir biso na combat vraiment tika loboko nzambe za la kati na bino mais na kosenga na bino comme na uti kulubango awa ya bino molobeli ya mboka ya bino oyo azobundela mboka j'espère bozo monanga na bitande eke bozo sepela mais lelo soki kana tika li place wana et puis bazo continuer ko boa kelanga ba lettre anonyme tout ça eza toujours ba danger esengeli na lungwa isika wana soki ya solo boza na susinanga soki bozo mona pena musala onga na zosala na kati ya terrain na komi ennemi pona landa ki mwasi ya mutute na komi ennemi na iba kelo kote na koma ki ennemi na fingi te na bundi bitumba te na déclarer kaka mabele e komisinga ennemi article 63 eza sacré azo déclarer mabele ennemi na yango soki boza na susinanga ngai na bima na balabala na yebi ke bino soki boye awa akotelemela bino mais bino bozala kuna biso toza awa amen kopesa na bino kotina na bino nde ezo contribuer pe ezo motiver combat na biso amen amen na yango na kosenga na bino bato bolandi nga lelo soki bonzambe eza kati na bino soki motema ya kikongole eza kati na bino ya bino ndeko azoluka ya bino ndeko azosenga nayiba te nakebuka te nakekoma soki nani te me kosenga eza na bible numéro de téléphone ndeko langa na France yo kakanga mwa mawa ndeko akoluka nayebi ke motema na yo ekokangama te outi kosala makambo malamu numéro nanga ya téléphone ezali plus 243 82 95 76 227 oche plus 243 ozwi 8 ozwi 2 ozwi 9 ozwi 5 ozwi 7 ozwi 6 oche 2 obakisi 2 na suki oche 7 plus 243 82 95 76 227 wana ezali numéro ya telefone na ngai soki bobengi ngai bokozwa ngai et puis ya suka nasengi na bino ye ekamba ngai botiaka nga mpe makasi na maboko na nzambe nzambe abatela ngai lobi nango nakobima na balabala samedi nga nakozala komanda ya marche moto akozala momemi population na kati ya marche ezali ngai marche kobanda précisément na kati ya base na nga na quartier 3 oyo tokobanda kotambola malembe kilo okobanga te bakanga biso lisusu na nini wana mpo ani tobandika kuna te yango botie marche na non nous allons commencer au bas après to matala likolo okay je te dis que mutu moko akotelemela biso aza te mutu mama mutu akotelemela biso aza te nalobi na yo ke soki mutu atelemeli biso on le considère directement comme rwandais et puis on n'aura pas pitié de cet homme toko s'en charger na ye s'il faut mourir toko sa nini toko kufa tozo banga sur le côté vraiment bande ko balandi to komela biso na suka pamba te to kotala bato ba ko ngotono yango to lobi to ko banga te kasi to suki sine pamba te lotili ke ko sala biso défaut merci la bilonio so vraiment oyo bozo biso la katikati bolanda biso botele miso tikino la suka en tout cas to ali pe ko senga lisungi makasi e komela biso pola kotambola surtout bo sungela ngai vraiment junior mboma pamba te esiko akobata ma yali peza ya malonga te soki na bimisi ezali po moko aloba pe boyoka esengeli azana mo esika oya malamu ndeko langa yo sali biso bakaba kitoko ya kopesa biso biloko loso pour la junior kaka la nzela la yo pe la leli soko sali biso ekozala mo malamu bozala ka penza ebele Nestor Jackson Lulungu boali ebele bolingo ya Congo équipe pour la te na ali la matanga ya solo na kufeli mama kulutu kasi ya malamu ya leto suma ndeko waza déjà la bomoy wala pe to kosuma to kelo tikela ngelo kasi soki tozangi ba combattant ya boy et ali passe makasi merci encore une fois na Désiré Botuna na Australie na mama Elisabeth Botuna mama Elisabeth Nkoy
Fumba Nzambe abatela yo Célestine boni santé na koyoka yo te Nzambe abatela yo vraiment Nzambe abomba bino ingete la bala mvuluzi merci la baporamenta Angola no bondi ya botard de bono ite na RMC ko komela bino mamour d'Angola na mokite na Florencia Matondo Mido merci encore une fois l'équipe technique wana moni bongo kabu ya l'homme puissant échange pas l'équipe qui gagne la caméra merci à notre coordonnateur Dacosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais merci la Pape Dieu directeur recherche stratégique merci na sango mokonzi parabe miso bangai et mon ami de tous les temps du nolo soit to bongo moto mojali moto mozima mite mama jawa assalamu alaikum la ba musulman nga nyoso anita babe il faut que yo moto bozali tellement belé kila me plus 49 bokile le fa pekato to bunda pona ba principe na ba valeur tika kolia kambongo ya monguna ukosenga jeep ndenge Israël asenga jeep pona nini akimi boloko me ngai nazobanga boloko te pona liaka eloko na bango te na melaka mai na bango te aigle de la presse eza bongo te mon ami de tous les temps que Dieu vous bénisse oyo boy zappé les Congolais le 24 et tozo bunda pona makamu ya este esila le 28 odombo tokoza libanda pona contredire Rwanda si ce n'est pas Rwanda alors c'est les Français to bunda pour la valeur na ba principe que Dieu vous bénisse ce qui est soit été to kokutela kala bino Anita Babin il faut plus au monde merci na bino nyoso na plus 31 Giwa Nzambi peselanga Sylvie Mwamba Mbote na moninga langa Mbote bye.